pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo moko ezosala pasi mingi na motema. Ebele ya batu toyebi papa na biso pasteur Jean-Paul Mayata plutôt o tobengaka le pasteur de la foi. Bandeko nanga makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo penza ya kolelisa, makambo moko ezosala pasi mingi na motema. Nini ekomeli ye ebele ya batu bakolinga bayeba, ebele ya batu bakolingaka ndenge ezalaka bayeba nini ekomeli papa na biso Jean-Paul Mayata. Bandeko nanga ezosalaka pasi na communauté na biso, ezosalaka pasi na Congo na biso na ndenge moko ya mabe penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébraka ba anniversaire na bango lelo. Na yebike boza ebele o bolandaka Etoile Nines TV lelo oyo eza mukolo oyo bobotama yango Etoile Nines TV na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Basenseur condoléances kandenge zalaka na ba onyonso bazolela na yebike boza ebele oyo na minute oyo boza na matanga boza ebele oyo na minute oyo bozolela papa akufi, mama akufi, oncle akufi, koko akufi, noko akufi. Yango Etoile Nines TV na équipe na ye mobimba baye penza ko présenter bino basenseur condoléances na ndenge moko ya malamu. Ba courage na ba onyonso bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Je sais que il y a de ces personnes o bakoya koyebisanga mama Etoile, est-ce que yo aussi oleka na ba situation oyo yo zolo babongo, est-ce que oyebi ndenge nini na butu tolala kate bandeko nanga na se ya moi ezala batu oto yebike bazana bambongo ba mindele ba millionnaire ba milliardaire mutu nyonso zalaka na oyo tungisaka ye. Peut-être yo na côté na yo na minute eza musalo zangi eza na mutu mosusu eza kobota azokoka kosimba mwana te, eza na mutu mosusu eza libala, eza na mutu mosusu bandeko nanga eza soki maladi moko boye esilaka ye te. Mais eloko na ye koyebisa bino lelo eza kaka tingama na nzambe. Soki oza mutu moko osambelaka to osambelaka te, en tout cas na osenga na yo tingama na nzambe. Kandenge Bible yebisaka biso que non, rien n'est impossible à notre Dieu, c'est vrai, c'est la vérité, rien n'est impossible à notre Dieu. Oyo situation ezalaka makasi epa ya batu, oyo situation ezalaka impossible epa ya batu, epa ya nzambe ezalaka possible. Jean Nzambe akoki ko changer situation na yo kaka lelo kana ndenge ozo yo kanga boye omonika situation na yo mbala moko échanger Nzambe apesi solution na onyonso ebandaki ko lelisa yo. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko kitoko, na ndenge moko malamu, na ndenge moko bien. Bandeko nanga ba mapango ya koteka yango wana kande na lubaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupangu, sombaka pe lupangu po na yo moko. Ebele ya batu tozela kaka les jours na ozala milliardaire, na ozala millionnaire, na osombaka ndaku ya munene.
ebele ya batu batikala kosomba te ba millionnaire na ba milliardaire bakufaka boy batika eloko te. Pourquoi? Parce que tango ba mbongo wana ebele yaka, tango ba mbongo wana ebele ekotaka, la plupart des gens bazangaka maîtrise. Omona batu mosusu akomi kobima nde kobima, batu mosusu emataki ekitaki, batu mosusu basalaki boye, ezalaka bongo, yango ezalaka toujours malamu. Mwa mike mike o ezozwa fongola mayele, zala na muto mayele, sombaka lupango bandaka kotongisa. Ata lelo lobi ozate oyebike bana nanga bako telengana te, bana nanga bako zala toujours na bisika ya kovanda e kozala malamu et encore malamu mingi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya papa na biso Jean-Paul Mayata. Papa na biso de la foi, bandeko nanga sango moko ya pasi, sango moko ya mawa, sango moko ezo sala pasi mingi na motema. Avant na ya kokota na mwa mozindo ekozala mwa biana ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi, bambote nanga na mama Eugénie Zemanga, bambote na monsieur Grace, monsieur Joe plutôt lokwa, bambote na madame Judith Diampoviza, na pesi bambote kanenge zalaka na madame Madrino Mafuta de partout à l'andara. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause. Atana 65 ans na Gavker. Oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani bino olingi okima suki pe mandefu ya pembe. Benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu kandenge zalaka na système moko bien, na système moko bio, na système moko kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kili. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi na ndenge moko ya kitoko. Gavker asungaka ba papa, Gavker asungaka ba mama, Gavker asungaka penza bilenge na ndenge moko ya malamu. Papa, de ton côté, Olanda Étoile Lune Inès TV, o mona ke mama mikolo ya komi ko ima, o mona ke côté na yo komi papa moko ya ko lemba, oza lisusu na makasi ndenge ozala kite. Na osenga na papa benga Gavker a ozongisa yo jeune garçon. Ka ndenge boyebi okozonga penza, ka ndenge ozalaki na ba 32 ans, ndenge ozalaki na ba 30 ans, ozongela bongo activité na yo ya kibo papa ekozonga na ndenge moko ya bien. De l'autre côté ba mama ka ndenge zalaka moi si soki aboti mo banduta ebimaka biso pamba. Gavker azawana pona ba solution banduta. En tout cas bandeko nanga tango kaka oko melakisi ya banduta
yo moko komona ndenge bakibanduta wana ekobanda kolongwa yango moko na ndenge moko ya kitoko. Oza na problème ya babouton batache Gave Cœur basolution ya makasi pe ya kitoko ezali na ndenge moko ya malamu. Voilà, bandeko na ngai tokota na makambo na biso ya pasteur na biso Jean-Paul plutôt Mayata, le pasteur de la foi. Ebele ya batu toyebi pasteur de la foi, surtout toyebi ye na nzela ya kozala comédien. Azalaki comédien, azalaka pe comédien ti lelo. Ajuaka babengisaka ye na ba groupe mosusu bien que aboya na ye ko jouer na groupe ya Belvi Kandi na groupe ya Sila Bisalu, mais na ba groupe mosusu kaneti ya ba Jérémie akotaka na ye ajuaka. Côté mosusu azape na église na ya munene o ezalaka na Kin. De l'autre côté, il y a une église na munene o ezalaka na France. Alors, quand boyebi déjà église soke komi munene, ezangaka bureau te, ezangaka office te, ezangaka cabinet te. Pourquoi? Parce que ezana bandimi o ba ozala na posa ba kende ko mona pasteur. Siko pasteur, la plupart ya ba pasteur ba consultaka bandimi na ba bureau na bango na ba cabinet na bango ba solo la soke ezana ka ya délivrance wana ba okotisa bango na église. Place ba intercesseur na ba intercesseuse bazali pona osala makambo ba délivrance. Alors eyaki ko sala ke na cabinet ya pasteur na biso de la foi eza na batu o bakotaki. Pas seulement kokota batu wana na ebite soki eza miibi to ezaka batu ba mitema mabemi kotala cabinet wana bayibaki biloko penza te mais babwakaki nde biloko. Donc, panzaki cabinet wana, c'est comme si quand nenge boyebi, soki ozana nyongwa mutu, ozobo ya kufuta mutu nyongo na ye, e mutu wana asili kia ye ko panza place na yo ya musala. Dans la cabinet ya papa na biso bureau, ya pasteur de la foi, ezalaki ya ko panza pas possible. Donc, bayeki peza ko panza ngo na butu. Babiloko bayiba ki te penza, mais ko panza ezalaki nde somo ba ordinateur nyonso ezalaki ya kobuka ba micro ba caméra ba biloko ebele ezalaki penza ya kobuka la famille. Nga moko na talaki video wana moyena tiela bino video wana na chaîne na biso ezalaki te. En tout cas nalandaki ba makam nyonso kanenge ba explikaki bandeko nanga esalaki nga pasi na motema. Yango Etoile Nines TV lelo aye kobetela lisolo. Bandeko nanga, nga na encourageaka toujours batu o nyonso balandaka ngai. De partout landaka mama Etoile Nines TV, s'il vous plaît la famille. Tango bozalaka bozala bandako na bino. Bo priaka, bo sambelaka pe pona basala nzambe. Basala nzambe o bomonaka, bazalaka na bitumba moko ezalaka physique, ezalaka pe spirituel. Tango batu bakendaka pa ya basala nzambe, papa sambela pona ngai. Babitumba ya mutu wana tango ebimaka eyaka kosala retour epa ya ba pasteur na biso epa ya basala nzambe ebele. Yango ezalaka toujours ya mutu ya yo pe de ton côté na butu sambelaka pe pona basala nzambe, parce que basala ba recherche ya makambo nyonso koyeba qui était à la base ou qui sont à la base ya makambo o basala na cabinet ya papa na biso pasteur Mayata. Ti lelo batikala koyeba batu wana te. Batikala komuna pe bango te. Batu wana pe batikala kozonga lisusu te. Me wana nyonso ezo confirmer kaka ke eza bitumba moko eza ya molimo. Yango ezalaka toujours ya motuya. Ozo sambela na église Kingandi. Tiaka pe pasteur na yo na maboko ya Nzambe. Parce que bango basambelaka pona biso, mais biso tozwaka ta na biso te pona kosambela pona bango. Soki yo pe de ton côté to de ton coin, koki kozwa ta mwa 10 minutes ya pamba, 5 minutes ya pamba, sambelaka pe pona mosala nzambe ekozala malamu. Malamu penza mingi makasi. Eza mwa bongo. Eza teke non parce que bango baza basala nzambe bango nde baza na makasi sur le plan spirituel, baza na makasi oui, mais ba retomber. Ba prière o basale la rabiso, ba délivrance o basale la rabiso, tango ba retomber wana ezongaka. Eyaka ya kosakana te, eyaka pe ya mukete, eyaka penza ya ebele.
alors soki yo pe de ton côté okoki ko soutenir bango na ba prière bango pe de leur côté bazo sambelaka ekozala penza malamu mingi. Lelo o na monaka bato ebele baoloba soki oza na besoin ya business oza besoin ya mbongo fongola ka église parce que na Congo na biso église kaka nde ezofuta. Ebele ya bato tomona bango baza ba prophète, ebele ya bato bafongola ba église, mais soki totali bia ba église wana etikala ka na 10 personnes 15 personnes ba église etikala kotonda te, ebele ya ba église tomona yango bongo. Kozala na église ebele ya bato bakanisaka keno kozala na église ezalaka facile, eza nango pe facile te kande na uti koloba ebele ya bato bafongola ba église, mais ba église wana ezalaka na bato mibale misato bato 10 15. Donc si ti lelo ba pasteur na biso ba Jean-Paul Mayata baza na ba église ya minene Nzambe aza elongo na bango. Sikoyo bato abongo soki Nzambe aza elongo na bango baza bato moko bayaka na bitumba makasi, baza bato moko bitumba eyaka na niveau moko pas possible. Alors kosambela na yo kosunga bango spirituellement ekosala pe bien, ekosala pe bolamu, ekosala pe kitoko na ndenge moko ya malamu. Moi sensibilisation kandenge toyaka kande mama Etolini Nest TV ayaka bandeko nanga kopesa mwa toli, kopesa mwa conseil na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga conseil yanga ya lelo na ye kopesa ka conseil na ba mama maboti. Oyebi ke oza mama aussi oboti, oyebi ke oza mama ta soki na no boti te, parce que je sais qu'il y a de ces personnes peut-être à 45 ans na no boti te na Nzambe pamboli yo te, mais je sais que un jour Nzambe ko sala yo miracle. Mais oyebi ke oza mama, en tout cas na osenga na yo mama to veillaka sur l'éducation de nos enfants. To veillaka sur l'éducation de nos enfants. Mosusu mama vandaka zwa temps ya koyoka kanini ebimaka na munoko ya mwana na yo. Eza na bana mosusu bandeko nanga kande totindaka bana na ba école omona ba makambo madame na bango azofinga ka bango, to bana mosusu bazobimisaka kuna mwana pe akoya nango epa na yo pe azolobaka lobaka soki yo parents ozotiraka attention te yango bomona ka bana ebele babebaka. Bino ba parents bozalaka na habitude ya kofinga ka te, mais bomoni bana na bino bakomi na bifinga na niveau moko pas possible. Yango nga na sengaka toujours na ba parents zala na moi temps, ata moi 1 heure du temps 30 minutes ka bovandi na bana ata soki obando fina na au téléphone, mais paye ton attention à tes enfants. Yoka mwana zoloba nini, mwana zobimisa maloba o pourquoi ezalaka toujours ya motuya. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Ngana lobaka toujours éducation de base et bandaka na ndako. Mwana to edikaka ye na ndako, mais de l'autre côté to bosa na pete que non, mwana azwaka pe éducation mosusu na école. Soki na ndako azwi éducation na ye na école pe ake kozwa éducation mosusu, soki bino ba parents bokolandela éducation à école te,
yango bomonaka bana babebaka yango bomonaka penza bana babebaka. Alors mwana koki kokende na ye na école c'est bien, mais en tant que parent tolandela penza éducation ya bana ezalaka toujours ya motuya, ezalaka toujours bien mingi makasi. Bandeko na nga na komi na nga na mwa suka partage na nga. Ka ndenge boyebi bobosana pete kotiela biso ba commentaire, bobosana pete kotiela biso ba j'aime. Wana tokomona na lisusu na bémission na biso mosusu ka ndenge tomesana komemelaka bino ba news ba information na ndenge moko surtout ya Tokos makasi. Bye bye et à la prochaine.